plus sur mon collègue Bandi, merci pour la confiance, un peu fidélité, vous êtes tellement. Et bien, il y a Kolanda Yango, Mote Okati Yamabota Nabino. Sous l'impulsion, il y a chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gouvernement, il y a la République démocratique du Congo, va aller déterminer pour améliorer les conditions de vie, il y a gens publics, il y a l'État, vous avez des détails. Faisons suite na option Oyo et Zouamaki lors yaba travaux ya Bibo en novembre 2021. Président na vice-premier ministre, ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou, sous la coordination ya premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, gouvernement de la République démocratique du Congo, et outiko conclure peut co-signer avenant moko comptant en augmentation ya salaire de base yaba fonctionnaire nyon sopé ba agent public ya l'État na ordre ya 30% en moyenne à partir ya mois d'avril. Oyopé na ordre, il y a 45% à partir du mois de juillet. Le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État. De l'ordre de 30% pour les deuxièmes trimestres et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre. Il faut noter cette volonté du gouvernement qui n'est pas une volonté de façade, qui est une vraie volonté, non seulement de soutenir les agents publics, leur pouvoir d'achat, mais aussi d'améliorer les conditions sociales des agents publics. C'est la volonté du président de la République, chef de l'État. Et le Premier ministre se démène à matérialiser cette volonté. Et c'est que d'après rabattement, il y a hyper de 15 à 3%, puis mécanisation, il y a plus de 23 000 agents, il y a l'État, mesure où ils allaient démontrer volonté à gouvernement pour matérialiser vision, il y a Mokondi Mboka, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na o Italie amélioration, il y a conditions de vie, il y a agents publics, il y a l'État. L'hyper était à 15%, ils ont accepté qu'on va rabattre, on a rabattu à 3%. On a mécanisé les amis, comme on l'avait promis, 22 800. Et nous disons que seulement pour l'aspect augmentation salariale, ça se fera en 2 tranches. On a déjà appliqué une bonne partie déjà au mois d'avril et au mois de juillet, le gouvernement vient de nous donner toutes les garanties qu'il va compléter la petite partie qui reste. Tala! Administration publique à l'État et Kuba, Yangonde Elingi Mokondi Mboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tolo Balisusu Nini, Oyo, Ndetazali Kobenga, le peuple d'abord. Yo! 21 ans après, peine de mort et zongi applicable dans la République démocratique du Congo, ba Congolais, ba réagir dans le micro, il y a Serf Luzolo Pefis Tempero. Bon, pour lever les moratoires pour les peines de mort, c'est une bonne chose que la justice n'a pas et nous avons coupable. Il faut avoir la preuve. Si les plans militaires payent, ils ont la guerre. Les militaires ont trahi, il faut la peine établie. On a la peine de mort. Pour les politiciens, peine de mort paye à trahison, il faut ça. Pour la Bible, pendant que la paix tout le monde peut Bible, pendant Israël, les Basalek interdit, les Babimaga na 40 Batamola na marche wana. Akindaka bitumba ba pète, mais moko na bango a salaka ba interdit. Na famille na biloko ne tout, mabele melaka ye. Pourquoi pas biso prêter un sérieux? Loi wana. Un traître. Comme on a eu une pendaison militaire, il faut les équiter aux Hollandais. Mais politiciens, ou à l'État, il faut la bandit aux Hollandais. C'est ça. C'est ça de côté parce que Bakimba, Anani, Mahamba, Bazalanga na bango ba innocent, moti ba bien bango ba martyr. Bazalanga bango innocent, voilà ba kosela bango makambo. Général Bangala, Zalane les Cambouana, Mobutu, à l'époque le général Mobutu, bon. Pour nous rendre compte des politiciens, on a ça là quand ça dépend des gens, on a des pendaisons, on a là quand on a valable que vous allez pas innocent, on a mon Mikolo, on peut honorer mémoire na bango, ça va martyr. Il y a Pentecôte, il y a 1966, il y a 1966 en avril, vous allez pas martyr. Effectivement, vous allez pas martyr. Sur la histoire na bango ba les kaka, ba kosaka bango,
wana balaka penda ba martyr on moni place ba benga stade de martyr na ponga bini place wana za histoire de la réaction nga na lobe dans ma bête eza bien pour na bateau eza bien pour na bateau mabe ndeti na Kinshasa eza na bateau mabe belé mais oyo ara asali mabe mo bakangi après lobi batiki na bango ayibi mbongo aleta bakangi balekisi na ba TV après sima nango batiki ye lisusu ye wana lobi libanda donc eza mabe te kulu na kati moto loboko bakangi ye batie na kasho 3 jours 4 jours bafuti 500 000 ye wana libanda papa moko na balar na ye a violé mwana mokie lokola leta zo résister te na mambo wana bazwi batiki ye libanda bata bongo so baokanga bango eza mabe te ti liwana yazalaka na prison abima te eza bien mpola nga mese bapesa nango malamu mabe te eza bien tozosepela na décision wana oyo gouvernement ezwi parce que bato oyo toye kosuccéder balongolaki yango mpona profit na bango moko yango moni infiltration ekoti mingi na armée ntina bainstitution ya mboka. Maintenant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atala lobi non à partir de là yango ba groupe armé et botami mingi même na mboka toyi kotika ngo bongo te moto alingi mboka na ye il faut là ça bonne volonté ndenge chef de l'État asande ba ko lever moratoire wana ya peine de mort. Alors ezolandela na ba très minei ya liboso eza traîtrise au sein de l'armée traître nyonso oyo aza na kati armée en tout cas aza tombé na peine de mort. Il y a mis baleza participation à tout mouvement insurrectionnel armé. Mutu nyonso oazo participer na mouvement moko et salami. Il y a qui rébellion, il y a banani, bango nyonso baza tombé na peine wana. Il y a mis ça tout ça banditisme armé. Bakuluna bazo boma bato. Droit de l'homme. Azo mona ngote. Mais biso moko pe photo te bilan. Il y a mon chef de l'État à Téléméli yango en complicité avec la ministre de la Justice Rose Mutombo à Téléméli yango quatrièmement et sa complicité avec les pays agresseurs. Yoza congolais à Makila ou tozolo ba des pères et des mères. On longwe okokutana Rwanda. Lokola pays agresseurs. Donc ba Rwandais. Baya ko agresser biso. Est-ce que lui so somboka? Lui so somboka te. Donc on a posé Makila ya bana ya Congo et continue toujours kwea. Donc to se planer yango te. Alors à partir de là, ne to sepeli na décision oyo mokonza mboka na justice na biso et zui pona peine de mort. Biso nyoso to sepeli na yango. Tokotia maboko condition ezaka ke non to bongisa justice na biso. Le chef de l'État moko atelemeli yango, atelemeli justice na biso, akotia misu likolo na yango de makambo nyonso ekoleka bien, batu nyonso akokwena mutambo wana en tout cas aozala tomber na peine de mort. Bon, personnellement, décision wana ya levé à moratoire wana on en a pratiqué personnellement, je trouve que ça quand même les émotions sanitaires. Ils disent des points de mort, les amis, pour permettre aux gens de changer certains comportements. Puisque il fallait la pour changer certains comportements des gens. Puisque moi, l'arbitraire, les gens tuent les gens, ça n'importe quoi. Alors, il fallait au tchap et l'autre on a parlé comme garde-fou pour permettre aux gens de changer certains comportements. Je sais que certains pays africains, les pays mingi, maintenir mon moratoire à peine de mort. Mais bisopé, tu dois parler un pays oyo, abolir faire peine de mort. Mais vu certains comportements que nous déplorons, et si le gouvernement a décidé de lever une mesure à moratoire, pour moi je trouve que mesure sanitaire. Donc il fallait peine de mort pour corriger certains comportements. Voilà ce que je peux dire. Assainissement de la ville-province à Kinshasa, c'est le numéro 1, escadron. Major Rémi Kanza mal à l'aise à Kitaki, lobby et l'équipe na pompage à Sokoli rond-point. Vous avez des détails d'éléments.
Sur instruction, il y a commandant, il y a la police nationale congolaise, il y a ville-province, il y a Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, numéro 1, il y a escadron, il y a la police, il y a assainissement, il y a ville, il y a Kinshasa, les majors Rémi Kanzama Lalez, les fils de la promesse, il y a na Belema na ye bakita kina butu ya lelo, na binza pompage na komini Ngaliema, esika wapi, bakendaki kopanza ba marché pirate, oyo ezalaka na balabala esika oyo. Kotsa la kati. Tozali 1h du matin, bota la binomoko musala la police assainissement ezali kosala nettoyage na ndenga kosokana te bosoto nyonso ezalaka bisika oyo elongwe nzela ezali kotika la polele tikala yebisa bino ke batravaillaki tina tongo. Tozana rompa pompage na 2-0 bozomona dans la salité donc bato bazoteka tina balabala pande baotika salité. Attends vous-même. Donc, escadron d'assainissement s'y place déjà. Nous avons attaqué déjà Boutou. Si nous comme Tongo, total à imaginer qu'on peut ça. Aux environs, il y a 5h du matin, la première personne, il y a Kokoma Esika Oyo, Bazanga ki malobate. Quand Naza Rosepela, et là, tout ça, mardi, Tongo, on a 5h. ngai na yeba teke pompage toka prince tango sa munene ozu basala ngala salati ndena ya na kutaka ba mesa na mona ka prince pompage za muke toka prince pompage za munene en tout cas ba konzi eloko oyo eziloko moko ya malamu oyo kusali oyo biso population to sepeta eloko ya mbuyaka awo ezaka ba mama o bateka awa tolo bango te pote pesa ba mama wana passe mais mboka peso to tie ordre te mamu super bongati discipline de sala ke makambo kende ai na sepeli makasi ile na komi ana pompage so de mutawa na moni yango ndire na dana poto mais na ibite soki ezuta na nini poke ko mandenge za wana esalinga esego moko ya makasi peza na sepeli makasi peza zo mona talaka polele mais euta na nini po position eza bona ndenge nini toluka solution pour ba mama oyo bateka awa ata la place cimetière la place de la place bateka ka esengo makasi na la esengo na zo mona penda tala polele makasi mingi bande ko ngai to sunga mpoka na biso moko ni to bongisa mboka bon là c'est prendre la propriété d'ailleurs je veux le pour dire si ça continue comme ça c'est déjà une émergence. Moi, je vais dire ça. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment habitués avec des saletés. Mais pour que vous puissiez, vous sachiez vraiment que les Congolais sont tellement malpropres, revenez à 12h, vous verrez comment tout ceci sera maintenant sali. Na commandant, il y a la police, il y a ville province de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba, population et Talisaki Boye. La police assainissement, en tout cas, coup de chapeau, félicitations. Soki bakosa maboye na bacommune bosigara mpe baterritoire basite boyebi keno babiloko ezalaka trop nde bobandi awa boye botamboli mpe na bacommune mosusu en tout cas eza eloko moko ya malamu initiative population yango en tout cas aza vraiment béni mpo na biso bapopulation mais esuraka awa na pompage te bisuivi nango mpo ezala merci pourquoi parce que na bapouvoir ya bagénéral mosusu ya bacommandant mosusu tobanda omona boye te soki vraiment otalisi caméra koto oyo okomona vraiment propriété ya makasi aza vrai aza mutu malamu boye tosepeli makasi so omoni vraiment na esengo ya mingi nasepeli vraiment bo ezalaka boye chaque jour mutu akwesi eloko bakangi afuti amande akoti boloko premièrement bandani na mayele na manière ya bato na civilisation ya bato omoni mutu amelima yazwi butele akwesi na se mutu wana bokanga ye afuta baamande naza agence commun namoni service osala eza makasi bamama oyo biso okokaka bango te namoni boye nasinza mapambola aumela basala pene bino osali kaka oyo ezala bien bayaka kolokotaka ba 200 francs te bayaka mpe mpona basala bamwa mpe ndenge major Mon général Blaise Kilimbalimba, mon général papa
beta sikoyo sete ya mbala oyo na ba commandant ya basiato pe basusiati nyonso ya ville province ya Kinshasa po ba maintenir ba lieu public na bopeto nyonso tala neti musala la police ya assainissement ezali kosala awa surtout na ville province ya Kinshasa. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Moussa les ali kobeta makitoko avec un pacte paix idéologie. Kinshasa ekozala bopeto, Kinshasa ekozala soin, ndenge elingi mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Mon major Rémi Kanza Malalès, le fils de la promesse, Moussala ezali komonana. Hey, yo! Traque contre Bakuluna na commune ya Ntsele, la police a sali musala makasi na butu ya lelo bakangi Bakuluna boza badite. Opération pas une parcelle sans Kuluna ezali kosala musala na yango kitoko ndenge bozali komona awa. Chalako yoyo. Chalako yoyo. Yo chalako. Tozali na commune ya Ntsele bisika wapi élément ya la police nationale congolaise bamenaki opération moko ya munene opération moko musclé po na kolokota ben civique nyonso communément appelé Kuluna awa na commune ya Ntsele. Ndenge kaka bozali komona boye la police alokoti bango na ndenge ya kosakana te suka na surprise bango nyonso bazalaki kidiba muta bandai kozela te ke la police akosala musala oyo. Ici à rappeler que depuis un certain temps commune ya Ntsele et comme théâtre ya basen ya Kuluna ba criminel oyo bazali non seulement ko troubler ordre public kasi ba comité na niveau ya ko kote la batuti na kati ya bandaku ko boto la bango biloko ko nyoko la bango na ndenge ya kosakana te population ezalaki mal à l'aise yango wana ba élément la police ba menaki opération oyo na but ya ko soulager population pe ko batela bango pe ba bien na bango o ezali moko ya objectif ya la police. Boyende ezalaka félicitations bosala musala na bino kitoko Bakuluna oyo nyonso esengeli bazwama pe bachama na disposition ya justice po na kosibir rigueur ya la loi. Yeke yo Course na perchoir ya chambre basse ya parlement nungu entre Christophe Mbosso et Vital Kamerhe. Sengeli bobake bureau d'âge et lobby Nanzela a porté parole na bango za badite. Nous devons dire à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a aucun conflit entre Christophe Mbosso Kodiampouanga et Vital Kamerhe qui est le fils politique de Mbosso Kodia. Parce qu'il faudrait rappeler que Kamerhe fut conseiller politique au cabinet de Mbosso Kodia lorsque Mbosso fut ministre de Mines, Énergie et Affaires foncières. Alors, c'est pour raison d'ambition politique que Vital Kamerhe veut se prévaloir, vouloir gérer l'Assemblée nationale pendant que il n'est pas d'une bonne moralité. Vous savez, Kamerhe confronté à beaucoup de choses. D'abord, sa versatilité politique, il change de camp comme il veut. Le Kinois l'appelle communément caméléon. Et l'affaire 100 jours, les détournements, le clanisme et le népotisme qu'il a toujours caractérisé, les enfants d'abord, la famille d'abord. Alors, il a en lui certains défauts qui ne lui favorisent pas de pouvoir se prévaloir la gestion d'un poste ou de cette fonction hautement politique du pays qui est le président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso Kodia est parmi ces politiques qui acceptent au nom de la République et au nom des institutions établies d'assumer n'importe quel poste qui lui est attribué, mais qu'à cela ne puisse pas entraver à l'intérêt supérieur de la nation. Mais pour certains, il s'avère que les intérêts privés priment par rapport au collectif. Le poste du président de l'Assemblée nationale est un poste qui appartient au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État.
Mbosonko est un cursus honorum, quelqu'un qui a si bien géré. Il est modèle de la bonne gestion. Il a en lui une carrière d'honneur, comme on l'a toujours dit. Il est caractérisé par une bonne moralité. Mbosso n'a jamais été voleur, comme les disent les Kinois pour Caméré. Il est bien parti pour qu'il puisse remplir en tant que président de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun conflit. Nous pouvons vous les rassurer. Nous sommes en bon terme entre Caméré, qui est notre fils politique, le fils politique de Mbosonko. Écoulement progressif, il y a bâtiment, il y a 5 étages dans le quartier Sosimat Bakinois. Va réagir pour nous côté ça Boye. Ça doit consulter un architecte. On a de construire quelque chose. C'est l'architecte qui va t'orienter. L'architecte c'est concepteur. Il va te dire non, je vais faire un projet de tel niveau, de tel ampleur, je vais voir quelque chose comme ça. L'architecte va t'aider à concevoir le bâtiment. C'est lui qui va te conseiller. Et après, avant de réaliser un projet, il y a peut-être une entreprise qui va venir faire. Avant que l'entreprise puisse réaliser, c'est l'architecte qui va te dire non, par rapport à votre projet, il faut consulter tel cabinet des ingénieurs structurés. Parce qu'il y a ingénieurs, non. Il y a les ingénieurs électriciens et les ingénieurs spécialisés seulement en calcul des structures. C'est lui qui calcule comment les bâtiments peuvent tenir. Partout d'ailleurs, on peut construire sur l'eau, on peut construire partout. Il y a des gens qui sont spécialisés à les faire. Mais si chez nous, les plus grands églises, c'est n'importe qui peut construire. Alors, il m'a semblé pendant un long moment, mon expérience, le plus grand problème, c'est qu'ils aiment trop manipuler des gens. Parce qu'un seul bureau seulement pour faire les études. Il y a projet, pour faire les études, il y a structure, ça coûte énormément cher. Là-bas, tu peux voir quelqu'un, il accepte. Ah, tout va. Des fois, ça tient, des fois, ça ne tient pas. Il y a un autre comment, la situation. On est pour délivrer permis de construire. Il y a le loi MAPA. Dans 2 jours, le Tonga, le Bokéimba, on va tomber le loi MAPA. Il ne faut pas construire. Mais ailleurs, sur le Tonga, on a permis à construire. On sait le monde. Il n'y a pas seulement les yeux en plan, il y a le plan des structures, comment ça va tenir, voir la fondation. Ce sont les experts. Pour un ministère, ils vont te dire non, les projets en question, ça ne va pas tenir. Il faut constituer cabinet, voire même partout d'ailleurs, comme sur la Côte d'Ivoire, ordre d'architecte, même ici au Congo, il y a l'ordre d'architecte. Mais il y a peut-être des ordres, pourquoi quel que soit les gens dans des COP, tu vois. Combien de niveaux pour bailler? Mais baye ba pisi mbongo ba pesio osaleli mukanda na ba ingénieur ni architecte ko yazo sala ozana kombo na été pour le moment ce qui n'a ko wana silaki et que batu bakotaki bakufi problème wana ezo concerner mutu oyo asombaki document epa na yo ou bien eza ya nani yo ministre ya habitant ya urbanisme dalela biso makambo pour population ndenge tozali bo. Tu peux avoir de l'argent, il y a aussi les spécialistes. Yo avant mutu asala likambo na ye koma na destination na millier oyo azosala ingénieur batala lenini bakosala ndo ozwi mbongo mais mbongo wana ntango ozwi yango tokoloba na biso awa nde totelemi awa tokoloba n'importe quoi toza na solution te moto aza na solution eza yo service d'habitat. Mais on peut voir à l'insuffisance qu'il y a un affaissement. Les bâtiments d'études du sol n'a pas été fait. Vous le voyez, vous remarquez ensemble qu'on n'a pas tenu compte de l'étude du sol. Aujourd'hui, nous voyons les gens de l'urbanisme qui choquissent donc d'un chantier à l'autre en train de demander l'autorisation de bâtir. Or, avant que l'autorisation de bâtir soit livrée, il faut qu'il y ait l'étude de calcul faite par un ingénieur compétent. L'architecte, l'ensemble de tout ça constitue une étude de faisabilité capable de bien prouver que non, le sol a une capacité portante suffisante pour supporter l'immeuble que vous l'imposez. Aujourd'hui, les gens dorment et se réveillent, disent que non, je construis 6 niveaux, je construis 7 niveaux. Est-ce que vous avez étudié les sols? Est-ce que ce sol-là a une capacité portante suffisante
pour supporter la charge que vous l'impliquez. Voilà les conséquences aujourd'hui. Et tout le monde est en train de voir. C'est comme un spectacle. Donc il y a eu... Tribunal de la grande instance à Kinshasa, Gombe, ba condamné à 6 mois journaliste Stanislas Boujakera. Peine naïe ici à Sali à la prison calamité. Allez qu'on retrouver liberté naïe commentaire. S'il est poursuivi, ce n'est pas parce qu'il aurait fait un acte, mais tout simplement parce qu'il a caché sa source. Journaliste Stani Boujakera a condamné l'équipe, plus précisément Mokola lundi 18 mars, na 6 mois de servitude pénale, paiement il y a $400 américains, il y a amende dans le tribunal, il y a grande instance, il y a Kinshasa Gombe. Condamnation Oyo, ils ont co-signé donc libération naïe, puis fin il y a calvaire naïe, car a sali déjà 6 mois na prison d'où a pirigé peine naïe après 6 mois d'emprisonnement préventif. S'il est poursuivi, ce n'est pas parce qu'il aurait fait un acte, mais tout simplement parce qu'il a caché sa source. Et il est un droit pour un journaliste de cacher sa source. L'État congolais fait le droit de réponse à la publication du Jeune Afrique. Ça veut dire que ce sont des faits journalistiques. Et en même temps, tirer à la suite du droit de réponse des infractions. Nous disons non. Et donc, il n'y a pas indice sérieux de tout ça. Quant aux adresses, tout ce public peut se calmer. Il ne donne pas l'adresse de notre client à l'étranger. Et même si cela aurait été le cas. Ainsi, Azali, homme libre, peut Azali causer la kakaba formalité administrative pour na kobima na prison centrale Yamakala. Tribunal arrêté qui contre Boujakera, infraction, il y a falsification, pe contrefaçon, faux en écriture. Tani Boujakera Zala qui poursuivi n'affaire moko lié na mort il y a député national Chéribin Okende, donc conclusion à banquette judiciaire et la kisaki que les faits Okende à se suicider qui. Eh keyo. Nalemba imbu tozali bongo na commune ya Monga Fula malewa ya mama Doudou ezali impact na ndenge ya kusakana te Serf Luzolo Fiston Pero reportage. Poko kanisi yango biloko ya feti ya libala oyo bazali kolambela babokilo or kezali bongo malewa ya mama Doudou nde ezali kobimisa tunga makasi boye tozali bongo la quartier Njili Kilambo na lemba imbu na commune ya Monga Fula espace oyo ba benga kayango ya risam chez mama Doudou. Donc awa ata ozali na mbongo muke okolia kitoko otoni makasi tala awa soki ozali lo marié koya no yo kutu te po okobosa na biloko ya ndaku mère kutu akobule ozuli deuxième vitesse rende koti na palais mambu mabebidi bazoya kolia awa po toyemba bango mpe kitoko tosepela mpe na bango mpe nde tokwana biso toza mutu moko tokwana na biso tozala na biso kwa mutu moko malewa te nde eza restaurant biso toyambaka bato mpe lesengo nyonso toliaka mpe biso bula mosusu totokaka 2 boules 500 biloko nyonso loso tobandaka na 1000 francs 2000, 3000, continue kuna poisson randé moko pe poisson bané na 500, 1000 francs, 1500, matesi pe ka bongo lo matesi pe ya 500 pe zali, matembele pe zali, ngai nyonso ezali awa ba misuni ba mipanzi soso nyonso ezaka na kana biso ba mayebo wana nyonso ezaka epai na biso soki olingi oyeba lisolo ya malewa ya mama Doudou tuna baweba oyo babulaka na route de la paix ti na Njili brasserie bakopesa yo ntango po awa buli ya fufu eza kaka na 100 francs ya pamba nanu esalama te. Imaginez que ozala 1000 francs okolia combien les boules après soki osilisi kolia ozala droit ya mai ya malili ya ofele donc directement
o bosani ba passe nyoso ya vina yo bo tala bino moko komba ya kasi oyo ba ya bazali konguruta muteke tala yo moko tala anguruti tala susu azui anguruti yango lisusu bien donc vraiment so ki ozali fouteur o kosuduka boye bidia abu pia boyo kila ngai eloko oyo biso restaurant Madudu so ba travailler à Madudu donc c'est vraiment ma case de tamba biso to ba biso to tamba biso ni to donu ba tamako so ba ya ko se de longo uti wa to se biso se longo na bana ba ko bona biso ah oui félicitations la maman Doudou de idéologie ya boye surtout na ndenge malewa na yo et pesi ba jeune mawa misala bazwa kata sanfo oyo e kosunga bango bazwa swe liboto la bango boye ndezalaka nzambe ya kopambola yo pe malewa na yo e kokende lisusu liboso awa vrai hôpital oyo so la maladie ya nzala awa vraiment banguru ti yango kei kwi. Merci pour la confiance en peu fidélité. Tokomi na suka ya présentation ya Solola plus ya mokola lelo ba mataba ki taba mokola mabele boyebi ki ngai na préféra bino repesa merci na Benilo la papa na 4B azalaki na sima ya caméra ingénieur Yann Mike Mulamba a Chaki Misapia wolo na régie finale.